et pas à Chacha. Na la Sabino Chacha, bozela. Bino bokalisi bino moka boye baba adresse à Batou. Molina n'avait pas maman là-haut. Non, allez-y. Non, c'est pas grave, allez-y. Voilà. Molina, tant yo kenda kotinde la biso ba maman mi bimbaba ya. Yo kasi to ebisika maman na zate hein. Rue de Liège. Na Verviers. Bomoni rue de Liège. Rue de Liège. Bon ta la combo ya Chacha. Chacha combo na ye Louise Mwengo. Combo ya Chacha Louise Mwengo. Hein? Molina benga maman na yo. Yo za na makasi ya rotinda batu. Yeba ke yo pe. Et si te découvrir. Moni maman na yo yejo. Maman Molina yejo. Mwengo. Mwengo yejo. Je sonne. Maman Louise Mwengo. Louise Mwengo. Voilà. Chacha habite ici. Louise Mwengo. Mwango. Kombo na yango yo. Louise Mwango. Chacha yo yeyo. Napona pese mbote. Komba Chacha yango. Louise Mwango. Afandi en face de l'hôpital. Afandi. Bien Molina. Otie maman na juste en face de l'hôpital. Comme ça, mon collègue crise. Louise, il a fait une fenêtre. Bah Chacha, bonjour. Yo pe ka ndemo na mwana yo na premier étage ndako ma Chacha ngo afongoli fenêtre ma Chacha ko kima no telenga pio kambote ma Louise Louise barido etenga mayo bwendeni mwana mtaza star mama Louise na peso kambote mama Louise mbote kake ndako nango na première heure Barido bomoni etama bien te oyo. Eza pa ma Chacha. Barido etama bien te. Afongoli rido akimi. Comment na Louise Mwango. Louise Mwango. C'est bien ma Louise. Moi na tioka kan face ya hôpital. Comme ça soko kwei na kadi na wana. Juste pendant loba. Mboli na tango yozo tinda batu na ba adresse a batu kokasate ke yo mama na yo tokoye basika fanda te mama no aza awa kota live yebisa mama na obenga dia na téléphone pona monye na fenêtre mama aza en santé mon médiocre voilà tant yo zo bimisa ba adresse a batu biso petro bimisa te mwango la danoise na Emily Bosso Mwango mama Louise na nga salo mabete na ko peso mbote na para mwana o poye pazo lukisa bato kombo nango komo ne Mwengo bonjour monsieur excusez-moi, habitez le coin?